s'abonner massivement Force de Frappe TV. Meilleure chaîne de l'année et toute l'année. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. On a tous les artistes comédiens. Ici, moi, Bobo, évidemment, Moukwatali, d'Allianza, et la film, les théâtres, les bars, cinéma, que c'est fait là. La chaîne, oh, Makamba. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. Nga Bobo, Naza, Bungo, Tala, la chaîne. Emenze mungana pesa chala mwana ayimisa meje ayimba bangundi na poto nze mwana tili mesila so koti console baka des saisons zanzi pour moi Mario na lembi bango ba Nigeria bazalaka wa na web solo lo secret Manu di bango ayokola misiki tawo je abeta saxo wana nani ye wana Manu di bango Moussou Eboalote Aleka. Donc Congo est un berceau de la musique africaine. Mais Totika ba insanité parmi nous. Si on habite Totika, on appelle la musique Totika Botika. Tous on sa musique ndenge ya parce que héritier yo lelo no ba héritier. Bar nini ozo betanzemu ya watana. Et puis yoka mélodie na ye, yoka petonga zoyemba parce que yoki nous avons une héritier au Bobo et la Katakino. On est là pour féliciter Wazeko, mon quoi bongo. On a félicité parce que tu as la danseuse de nous. Wazeko, même le texte dans Yoka Yango, pour Yoka Zan a insanité. Parce qu'à l'Axa, c'est un grand. Tu as la danseuse à Wazeko, on est Balata Maputa. Donc, à ça, Motoyo, à zone de ma quelque chose. Mais bon, on a rappelé Wazeko. Wazeko, ça, Motomoko, Boka, vraiment. En tout cas, parce que à son mérité, nous allons avoir titre Force de frappe, de vécu. Fight her. Oh man! Bandeko balandi émission na biso to kundula bosolo to pesibino mbote mingi na numéro na biso ya sika na Force de Frappe. Lelo na cadre émission na biso to kundula bosolo to koyamba mopanzi wazali alanga nzembo monene na mboka na biso oya bengami na kombo le roi Babel. Le roi Babel akomeka kolobela biso na o etali la rumba congolaise. Pour rumba na biso et baby moi trop. Pour ce totali papa na biso ya kala ndenge bazalaki kobeta mwa lisolo ya rumba yango tozalaka koyoka na matoi e banda kosala mwa bien. Mais na kotala lelo oyo soki ozwi litoi opesi na radio ozoka musique ya jeunesse ya lelo eza vraiment pas si mingi koyoka yango elongo na bana. Yango wana na totali na kati ya émission na biso to kundela bosolo to lobi te il faut to tangusa caméra na biso to tangusa micro na biso to luka nani akoki ko expliquer biso vraiment pourquoi la rumba na biso est baby et loko dit tori ko sala pour rumba na biso ezonga na ndenge ya respect oyo ndenge ezalaki na ndenge ya kala. Yango na leo tuyambeli bino le roi Babel azali na biso déjà sur le plateau amokomeka koyeba ko expliquer biso oyo etali la rumba congolaise. Papa na biso Babel mbote. Tuyambi yo na cadre émission na biso to kundula bosolo na Force de Frappe. Mais avant to kota lisolo to beta lisolo ya rumba congolaise to komeka na ko tuna yo impression nini ori ko ebisa biso par rapport ya chaîne na biso Force de Frappe parce que ezali premier numéro ya émission on azali ko sala na kati ya Force de Frappe. Merci Balandi, merci Banaki, Banamki, Bana Poto. Bino bato yebela trop. L'émission Force de Frappe, ils ont la gueule full avec les plus parce que on a montré que la voix va du 7e ciel et puis on va bien la voix précise d'identité on va bien la chanteur avec grand chanteur wane koya sima ezala ki na impression toyeba par rapport ya biso moi ba fleur on a bino ça va déjà pour toujours bêta déjà ba fleur on a bino force de frappe pour le force de frappe ils a frappe et a frappe monene
donc tant on va dire force de frappe il y a une émission où ils ont bêta ils ont cartonné parce que nous avons la force de frappe donc à Zara l'impression on continue. Si quoi tu vois baba question ça ngai papa mutu na des alliés yo ndio ko répondre ngai nde ba question la réponse des alliés yo bon ngana ko toyi ko ba ko expliquer parce que ba mélomane bazolanda yo de partout dans le monde entier au mikana ko expliquer biso les rois Babel azanani asalanini auta wapi et ko zala pe bien pour na balandi na biso on a le bon kana mo pousser ma journaliste Bernice Munga Roi Babel abandonne musique naïe à tambour les Valois. Oui, il tambour les Valois et Titi. Roi Babel a la culture à Ménéa. Roi Babel a éma Malé na Ménéa. Roi Babel a éma na Madilou. Ça a 13 ans na Madilou. Donc Moutazo comme na Madilou hier au sein de la plateau. Chanteur ténor ya Madilou hier. Et puis tous les cas na moi Zaï ça fait pas 2 mois na présent je salon na servir à parce que maintenant tant que tu m'as dit beaucoup déjà papa il m'a bien yemba na yo et m'a rédit à Messi on va bien la salle au presse na yo Palais Royal qui est dans Kenya 2009 10 13 dans Zongiawa et puis la comédie va chanter rebelle na ko ya kala na ko ya lelo ça succès moya ko lubalo bebele te naza directeur artistique ya Mama Chalamona son habit directeur artistique donc qui est musique nyonso ko ebeta kapuna naza arranger naza mamwe belé à maman wana donc voilà aza icône monene à travers naie et mo na travers na ser de label donc ana producteur na Gilles sana FIFA on a des producteurs na ngai ko na ba changu azo ko tsanga ba studio et voilà ils ont dingue on a Roi Babel donc aza féminin masculin ay bravo mi bal na voix basse. Badeko balandi émission na biso to kundula bosolo naza sur boyoki oyo elobi Roi Babel apesi identité na ye à s'exprimer ye azali nani Roi Babel lelo tozobeta lisolo ya rumba congolaise tomeki na kotambola mwa trop rumba na biso ebebi toyebi te yo lokola alanga nzembo mpe nayoki yo mpo oti kotanga bakombo ya bagrand oleka na bagrand na bamadilu nayoki otangi baya josar nyoka alongo azali papa na biso nayoki otangi mama na biso mbili ya belo azali kolo rumba donc soki totali bamiziki ya bamama wana ya bapapa wana ezalaka malamu mingi na matoi mais lelo okoyoka rumba na bana na biso oyo tozobota ezali pasi mingi contribution na yo nini oyo okoki kopesa par rapport ya musique ya lelo la rumba congolaise. Merci maman pour la question na yo. Rumba congolaise oyo oza ko négliger so na lobi to na métier pe na kati mais nga na ba parce que nga suna mnemba bansi mnango comprendre dans les amours nga na fana Madilu 13 ans na komela Madilu bansi mama komela Madilu to bi Madilu kolo rumba ezala Madilu à part ba vie wana ba grand calais banani rumba Madilu beta rumba oyo tumba na lwambo atikela na tapo mais si na biso be parce que moni baloba ebale etengama parce que ezangaka coach ezangaka moto ça on est en adage ba petit so bazo beta obike lelo so boti mwana zo lumina on tozana mo ba beti na mwana fois na elongi ba parents na so bazo mama te asura ezala ndenge mais ba petit bazo beta rumba parce que musique na facile salinze mo na yo tena YouTube leke mais tango zalaka ya ba vrai producteur salinzembo analysant avant et qu'il na censure ayo ke website abi ote absolument na ote luka mususu oyena mususu abi voilà nzembo atatu embela bolingo bolingo za te moko mama Bernice oyo pour éviter bolingo parce que Dieu est amour mais amour wana o radio te amour tolingana mais tolingana ndenge moko ya bien mais ben sanité te lelo ko vanda kunetingana na mwana ya mwasi na 17 mwana nga mwasi na kotana tala nena ni ba télévision te bango bana TV na bonga pe na zana na parce que bokoloba nini asa komi na temps wana bo ndaki yepe amona ngazali une fois atala ba téléphone na yo kotala ba bêtise heureusement mwana za mwana ko azaka nini na église
azaka mingi na pasteur libre. Mais est-ce que bino nayoki onengo zoloba mais est-ce que vous aurez pas temps ya kusangana ba musicien na o bino pour na mona expérience muke ya rumba komeka pe ko expliquer ba leki ya lelo ndenge ni ba wi ko bongisa o etali rumba congolaise. Est-ce que pour rumba ebeta mais il faut qu'un sanité kota na kati? Non. Il faut danse kaya mabe kota pour ataba lolenge ya ba danse et beba lokola tamu milabela yemba bakaki ezanga mvula milabela te nani pongolo bakaki ezanga mvula ebeti na motema nanga motema mobebi nakoki te o bolingonga nakaba mingi lelo bafutinga lifuta ya nkuna motema ya mwana ya moto motema ya mwana ya moto nzoka ezuwaka boye nga nakei solo nakei komi mpe misana nga motema mwanga moke na nkele motema na ngai bakoyebisanga balobi bolingo ezali na suka te ona tika ye nalembi yoka diwa banza wana par exemple base wana ayimba bolingo est-ce que bêtise eza na kati eza te kitoko ayimba na ye mabe te ayimba donc bazo aolakisaka bolingo ya ndeni soko oyo lokola vie na biso carlito osumanelaka opesaki ngai nakoya lelo na mpokwa ye notre rendez-vous de ce soir je viendrai chérie notre rendez-vous de la nuit je viendrai ce soir kasi naboyi nakuta yo yoka na texte wana est-ce que oki bêtise na kati motema pasi soki nakuti yo na mbanga ye Ousmane bakayoko yanga nzoto yebo ya koswana wapi nzoto yango ya koswana na mbanda don padrino Force de frappe, de vécu. Fight her. Oh, man! oki texte wana si senze moto ya nzembo bana yoka est-ce que tolanda modèle wana ti tolanda bamikolo parce que esala bien parce que lelo okuma na biso bavote yango baponi yango na UNESCO comme patrimoine mondial oleti ngai lelo nakendaka kenya en tout cas balingana ngo bakenya Kenya, Afrique du Sud, Zambie, Ouganda, Tanzanie balingaka misiki ya batabule misiki wana lutumba misiki ba pepe kale balingaka madilu balingaka niboma wana bambando bango beza batika eloko ngo likolo kumba etikala bekitala te bapeti nango balelo bamasa nanga lelo atuka bozonga parce que boza na basi wana bana bozonga bana banze bosala siko na bien bainsanité wana yango nde succès tant qu'on fait yemba nzembo koko banzanga na foto te pona si na changea nakoma na nzoto ya mamai nzoto ya sana nakoma ndeko luku kozela liwa na ngai nazonga mabele bongo ya sen pepi molimo na nzakumba mama bêtise ni boyoka vie na nga mopao totikali na yo na minute oza mpenza bafe beaucoup bakei bamadi yo motoza wana zongisa miziki nga na oyemba oyebi nga na peti na yo ntango mosusu tokokutana te melanda émission oyo oza icone bamama na biso basheri na biso basi na biso balinga miziki mais lelo soki natali na musique congolaise oyo ebengi rumba tozolobela yango lelo na bwakaka mingi baflaire na héritier poso toyoki héritier quand même azosala fierté à la rumba congolaise nayebi te soki okoki koloba nini soki mpo ozwaka te ya kokutana na ye mpe omeki kopesa ye mpe kobwakela ye mwa bafleur surtout nzembo moko ya mikolo oyo asali vraiment azali ya félicité okoyoka vraiment bêtise te omoni peti na nga wana nga na motu na bandi na wera ntango wera asali orchestre
biso bato ali pembeni na wera ya kopesa mo bamusicien no bayembaka ça c'est un ami de travail c'est mon ami mais bapeti wana baza wana eza Ferré Lacoste et Gilles était l'autre encore Babindombe na petit na ngani Gilles nani Babia non Babia azaki na kofi petit na ngani Gilles nani Congo ya petit na ngani sa voyage déjà bali ba chanteur moko oyo balingaki mosala mais ngai Ferré sotuni Ferré roi baelebisa wana ya na ngakati otuni Lacoste donc ngai na travailler na retravailler na Ferré na Lacoste nana lisuna héritier ayembi bongo parce que ayoki ba conseil ayoka ba conseil na ngami po ngana vandi héritier tanga solo orchestre na benga ya na vanda na héritier un mois na ba musicien wona encadrer ba chanteur alors héritier ayoka même c'est petit nanga okende ke bali kono bakasite yemba ka boyemba ayoka et puis bango tunde bazana et un musicien mo aleka na télévision pour ça na bolo donc bravo en tout cas ba fleur parce que héritier akene makamna bino ba mindeleti ye abeti Congo likamunde yango wana tokomi kotenga matro tolanda ba ivoirien ba camerounais donc tokomo tika oya biso moko origine na biso tokomo landa bango et pourtant photozonga na lignellement tozonga na rumba na biso tozonga na culture na biso tango grand kale bayembaka indépendance chacha tozuwiye olipanda papa tubakidi otableron papa baganye o tanga yembaka banzema banigéria bazala tango lombo yebi mario nalembi bango banigérien bazalaka wana na koyebi solo lo secret Manu Dibango ayokola misiki awa vio abetaka saxo wana nani ye wana Manu Dibango mosusu eboalote aleka donc Congo eyali berceau de la musique africaine ka c'est pas na mérito siko banigérien bazwi kaka eloko wana bakomosa me bino bokolanda bango te musique na biso place biso po eza bino biso ke po eza musicien on alobi bon nazoloba siko mwa kande parce que musique na biso sokenda libongo nga pena na ofélicité nanga héritière oyo héritier ayokaki lokola mwana moke ayokaki bamikolo po biso devant mikolo toane so biso lo toyeba po tolanda bato moto lokola grand calais tabulei bamadilu baluambo balutumba le poète bavina biso bevoloko bacarlito bango bamikolo bango nde babanda biso tolanda nde bango ntango ozolanda mokolo nanda mpe mpana ye ata innovation eye par exemple lelo bastudio échange kala ezaka ba 2 pistes lelo koma ba 48 pistes ba 100 pistes mais malgré lelo programmation eye po bavia kala bazometa 100 programmation bakorepete nzembo 1 mois bakotika na studio bayemi ndenge bayema na répétition yoka na baso na bango mais biso lelo tokoma na proclamation okende pas simpli jazz awa a proclamer nzembo après kutie na studio pokomi koyeba c'est bien bon mais totika ba insanité pa mikolo na bi totika nga pe na misia Congo totika otika tozongisa musique ndenge eyalaki parce que héritier yo lelo ndoloba na héritier bar nini oyo ozobeta nzembo ya watanabe et puis yoka mélodie na ye yoka peto ndenge azoyemba parce que ayoki nzembo nini ya héritier okoboya na kata kino Roi Babel toyoki yo 7e ciel namoni tokomi kochite na émission na biso na fait émission na biso conseil nini okoki koloba okoki kopesa vraiment bayoka yo na baleki na yo mpe bayaya na yo bao babungaki mwa nzela mpo ete bazonga na nzela po matoi ekomi pasi matoi ekomi pasi tro tokomi okanga matoi okoyoka nzembu boye olobi longola change oyo te conseil eza kaka na bandeko nanga parce que so mes frères bandeko nanga bameka nano kozonga kongo moto olinga échange changement ya kongo eza te ke kaka po toacrise changement ntango tolo bachangement de mentalité
on est tout le changement de mentalité pour voir que l'on a zélaté pour sauver la mérité pour ça la beauté mais quand tu as dit c'est parce que tous les éducateurs de masse ils sont tous éduqués masse mais tant que continue comme ça zombi lobo wana n'est que so bozana makila ya rouge ya on a lobby musique on peut pona koyemba il faut ka koyemba libele il faut ka ba face ya ba mama iningana il faut ka kolata mabe est-ce que kala ba rumba kopeza la ndenge wana il faut bolata saka basi mitakala il faut babina soki ndenge nini yango na nazoleka na ko féliciter Oise quoi mon quoi bongo na ko féliciter parce que kala ba danseuse de Oise quoi même le texte dans le yoka yango oyoka zana ba insanité parce que à la c'est un grand tala ba danseuse à Oise comme on dit balata maputa donc azan moto yo azone ma quelque chose mais bon on a rappelé Oise quoi ça moto moko boka vraiment en tout cas ba konzi botali comme Oise parce que azo mérité vous allez avoir titre parce que oui, pour ceux qui ont papa na biso ya kala luambo makia di franco to ki mo banzembu na e ezalaka mingi pe sur la nature ezalaka mingi sur la société ezaka bolingote ezaka te folo mama simba papa et papa kanga mama e non ba sujet ezali belé ya kolobela pour ceux qui ont jeunesse c'est ya ko balinga ka basa ba de ko bibalite pona ninyo yoka nzembo wana ezaka te foyemba papa simba mama simba papa te basujet eza ebele mpo tala jeunesse na biso lelo jeunesse na biso aza na besoin ya soutien moral soutien makasi ya oyo etali bagrand surtout bino bao babengami balanga nzembo bokote ya bango ndenge nini changement na bango mpe okoki kozala na nzela na bino a partir ya baloyembo ezaka te simba mama papa simba boye non. Donc il faut que nous vendons nous changer comment il y a que ça la paix mustala na bino. Il y a le compte bandiko qui na suka émission na biso tolini ni o ya suka o ko pesa et pas ya ba ndeko na yo ba frère na yo pe ba sœur na yo. Oh ils appellent bana basi yo bazika nzela wana ya mabe bana o ya lelo ya basi bazupe kaka bazolanda ba mama na biso mbili ya belle te bazoyemba pe mabe. Surtout bazolata mabe. Ba jeune fille wa lelo ba petio ba isika. Na évité so bana bande ko mibali batala ka bango bongo na neti nga ndeko nanga mwasi ya kosala bongo pe donc na évité bande ko nanga basi en tout cas bozonga o ba bi retour à l'authenticité bozonga sima otala kote ba vie ba uta moni Congo ezozonga pena Congo na makambo nyonso alors surtout le bande bo changer ndenge o pesa ba mama na bino na papa na bino valeur zomona opesa bandeko na bino mibali na basi valeur kamfuka bomeka bozonga oluki mwa yaya moko akala no nakosandele oluka bacoach est ce que ata bakristiano bayebi obeta bale bien na bamesi mais baza toujours na bacoach abite yo kobeta na kote beta pourquoi bolingi bacoach te bacoach ya pasi te boluka bamikolo boyemba bino pourquoi babele toyoki mpe otangi olobeli mpe mingi bandeko na yo toyoki mpe kobeta mpe lisolo na yo mokie na banzembu na o nyonso oyo okoma partout nzembu nini oyo vraiment emarka o mpe tokoki koyeba soit epai ya mbili ya belle soit epai ya mama tchala to epai ya le dauphin papa na biso madili biloko wana tokoki koloba yango mingi te parce que ebebisaka ebebisaka marché baloba yake koloba ndenge nini nzembo nga napesa ye donc ebebisaka marché mpona oloba na yo na travail na fe eya na nzembo nanga mo ezaka fere wana osala mpe succès mais nako oloba te mais sikoyo na banzembo ya yo moko nzembo ni oyo yo moko osala oyo omonaki na yemba yango mpe esala mpe succès eyokaka mpe na bato na travail na miliabel na travail miliabel azwa nzembo te tchala mwana la coste ferré madilu kutu 13 wana bacontener ya banzembo mais nakotanga nzembo moko ya moto naza na ye moto nga na travail neti luza matchaka parce que nakoloba moto naa na ye otanga babilo mosusu te parce que dynastie mpe eza na marché dynastie ebimi me nazwi nano temps ya koyokango parce baa bandeko nanga baba bandeko nanga nalingaka mingi fere aza peti nanga
Oyo, tout ce là bien, le Kenya, tout ça, partout, c'est mon petit. Il a fait du bon boulot. Mais question kaka na lobby faire ozoyo kana. Oyebi numéro na nga, oyebi otosola na yo. Zonga ute tuta ça lobby. La génération na bino ozo mener, wala kwa moi leader. Hein? Mais yeba ke bato bakotike lo tante de lo héritier bangona bazona ndenge ya mabe. Garder lo koza na mwana kombo kini mala. Ta wanze moyemba ka ba beki bandi putu banze mwana oyemba ka sala ngé yo mamno lo yemba. Voilà, mais quand nous sommes à Sima, nous sommes là bien. Nous sommes là bien pour musique et que nous sommes là bien. Voilà. J'aime beaucoup tout le monde. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que j'ai rêvé. Quand fait fort nana, mon dépasse nana, la bombe est jalouse et mana mon déclaré. Eh bien. Très bien, très bien. Mais j'ai 30 minutes. Moi, comment on a essayé en Christ, qui m'a côté à Bondo. Zembo ali bosso avant que le Kenya na orchestre na ngai. Au lobby terrain, mais j'ai 30 qui m'a côté à Bondo. Comment on est côté à Bonzambe? Mais j'ai 30. Bon, il m'a dit pourquoi. Avec une vraie chanteuse, hein. C'était vraiment. Mais j'ai 30. Avec une qualité. Avec une qualité à chant, il y a ma casse parce que souvent les articles sont lelo. Alinga za leader ya bana basu bayana parce que azaki na nyonso chanter ça. Ali na beauté, ali na zoto, taille koyemba parce que aki coaché. Mais j'ai 30 après ce mot de classe ça vient au 7e ciel. Donc bonne chose, de bonnes chances dans zelo qui nzamba batela yo asunga yo mais côté pour za wana beta biloko ya danger ko banda ko nyape to yo lelo. Beta lo wa bien yembela nzembo nzembo akano. Sala bien yembela nzambe ya nzelo koni. Nzamba za top a numéro 1. Otu to sala o za maka. Mais beta pe lo wa bien ko na ba ser lo mbongo beta ka ko na ba mari misambo kenda pe asona. Sala lo wa bien parce que voir aux ana mutu. Donc na botanga ba bilo musute parce que le roi sur PC nzembo zo ko lomba e bona beauté. Na ye travailler na faire pour comprendre. Travailler à faire, vous comprenez, travailler à héritier, travailler à la personne. Na madino, mais na on va garder un pour yo bon. Merci Mingi Wababel, tu s'appelles Makasi, tu as battu un plateau na biso, force de frappe, l'émission la tout de la Bosolo. Arsène Badawa, tu peux si on bote si Kozali, tu monipe docteur Flori, tu peux si on mbote. Na Luanda, Christelle Kuyenga, moi na Luanda, il y a Tongo. Donc, bambote na yango wana, to sengi ka na bino, bo s'abonner na chaîne na biso, bo s'abonner belé, la force de frappe, chaîne na biso, bo s'abonner, to za na besoin na bino vraiment bo za la vraiment décité, bandeko balandi, to komi na suka émission na biso, to kundola bosolo. Na kati ya chaîne na biso force de frappe to komi na suka vraiment ya émission na biso bande koto sengi na bino ka bo s'abonner massivement na chaîne na biso bo s'abonner belé bo za la de cité o ezala ki ya bino présentatrice na bino boningara mingi Bernice Munganga na sima caméra to zaki na ndeko na biso Gilles Panzu pe Joseph to pespe mbote na papa na biso esiki ezwami ye papa na biso Israël pe na famille Mobimba esiki ezwami bango to pesi bango bambote ya mingi papa na biso Babel le roi 7e ciel liloba no asiki ezani ni poto kabwana liloba ya suka on a bibino si batike bino maloba loba ti lobi liloba suka intellectuel na mutamali liloba suka ezabuni wa babela na studio sala ngomna livre d'or livre d'or e umeli po producteur ala te melelo producteur amona ni ezali FIFA na botanga komone ya FIFA wa bi FIFA ayebi alors nazo yemba Laurence Coco nazo yemba Laurence Coco nazo yemba César Passion tina Lumbashi bato mosusu otanga nango komote mpona olobana bato ya masolo parceke bato mosusu balaka ozosala nzembo aosala nzembo ne azokende boyemba mpe nature boyembaka mpe nature papa mama naa na banzembo oyo eza na insanité te naa na banzembo nayembela mokili parceke tozokende wapi tala mokili ndenge ezokende ngana na baconseil naa na banzembo mongai
alors mbote trop na bana poto na nous Lukumba na peso mbote et puis nani bolisto noka na mbote no yangwana et puis je me ngaba papa le c'est pas Israël à Hollande on a peu d'histoire on a commis ça yo trop so c'est moi ba Israël so c'est moi ba coucou et ça les bien ah pasteur Mosala Nzambe Mosala Nzambe bondela pe kuna biso vraiment papa Israël osali kama malamu émission malamu pona oteya bandeko kozala mission toyembaka o balobaka mission profane elingo bate kozala mission kozala impoli koyemba babétise nga nayembaka nanga baesanité te nayembaka ki nayembaka makobie talaka 13 ans na madilu nakomeli madilu mare bia na Paris na peso mbote donc Dorcas bambote na pe ngwana na peso bisou ba gros bisou esika ezwami yo na bosanité le chef des chefs les chefs d'équipe ya ba cameraman na biso muna ya yo pe ngwana bon tokutani mbala sima na émission na biso Force de frappe, de vécu. Fight her. Oh, man! Force de frappe, de vécu.